savez, le samedi passé, il y avait une matinée politique ici. Et c'est ce samedi-là que l'armée a choisi de venir faire de la provocation ici. Pourtant, je suis député. Allez voir en Europe l'honneur qu'on donne à un député. C'est un élu du peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pas les élus du peuple. Moi, je suis un député, je suis un élu du peuple. On ne peut pas venir me traiter de cette façon-là. Alors, comme il n'est jamais de l'habitude des grands êtres de réagir à chaud, j'ai réfléchi pendant une semaine et j'ai décidé de parler. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons tenir un point de presse où je m'en vais vous donner ma version de fait. Et quand j'aurai terminé de vous donner, si Mandezolo vient vous le faire entrer, c'est un député. Si, quand j'aurai terminé mon point de presse, non, ma version de fait, alors je vous passerai la parole en tant que journaliste. Je vous en ai de suite. J'ai l'habitude, chaque fois qu'il y a un grand message que je donne, j'ai l'habitude de l'écrire. Et j'ai l'habitude de donner à la presse ses écrits, afin qu'il ne puisse pas y avoir de la déformation. J'ai dit, c'est si l'honorable Mandezolo vient qu'il entre. Donc, le texte que je vous remets à la presse est le suivant. Il s'intitule « L'atteinte à ma personnalité ». Et je lis. Quand j'aurai terminé la lecture, alors je serai à votre disposition pour que vous puissiez poser des questions et que je puisse répondre. Quand j'aurai répondu à vos questions, notre point de presse sera terminé. Je m'adresse en ce jour au président de l'Assemblée nationale à Kinshasa Lingwala. Je m'adresse au président du Sénat à Kinshasa Lingwala. Je m'adresse au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à Kinshasa Gombe. Je m'adresse aux honorables députés et sénateurs de l'opposition. Je m'adresse au peuple congolais de la République démocratique du Congo. Je m'adresse au Bas-Congo de l'Angola, du Congo-Brazza, de la RDC et de la diaspora. J'envoie une copie pour information à la communauté internationale, à l'ONU, à la CPI. J'envoie une copie pour information à l'ambassadeur des États-Unis, de Russie, de Chine, du Japon,
d'Allemagne à Kinshasa, Gombe. J'envoie une copie pour information à l'ambassadeur de l'Union africaine à Kinshasa, Lingwala. Et j'envoie une copie pour information à la communauté juive mondiale, puisque les Bénin Congo ont un lien de sang avec les Bénin Israël. Chaque communauté de ce pays a un leader élu par les notables de la communauté. Il ne faut pas trop parler là. Chaque communauté de ce pays a un leader élu par les notables de la communauté. Ainsi, par exemple, nous avons le président de la LIBA, qui est l'Alliance de Bangala, le président de Balubakate, le leader de Bakongo, le président du Grand Kassai, etc. En l'an 2000, j'ai été élu leader de Bakongo par des notables Bakongo réunis à Badiandingi. Ensuite, le peuple congolais m'a élu député national de l'opposition à l'Assemblée nationale de ce pays en 2011. Le régime en place interdit aux Bakongo de réhabiliter leur langue Kikongo, leur culture Congo, leur sagesse Congo, leur Bundudia Congo. Nawège le sait. Le régime en place écarte injustement les Bakongo des entreprises du Congo central pour les remplacer par les Baswahili et par les Bandundu. Nous invitons une commission parlementaire d'aller enquêter sur place au Congo central, dans toutes les entreprises, et elle trouvera que c'est la vérité. C'est à cause de cette obstination à vouloir dominer les Bakongo que le leader des Bakongo est constamment persécuté dans ce pays. C'est à cause de cela qu'on a massacré des centaines d'adeptes de Bunda Congo. C'est à cause de cela qu'on a opéré la destruction méchante de 700 maisons de Bakongo de Bunda Congo. C'est à cause de cela qu'on a interdit les activités du parti politique BEDEM et du mouvement philosophique Bunda Congo. C'est à cause de cela et à cause du massacre des adeptes de Bunda Congo qu'on a tué Chebeya, le grand défenseur congolais des droits de l'homme. Ce régime vient de mettre sur place un gouvernement de large union nationale où les provinces qui ne produisent rien, comme le Maniema, a 7 ministres, le Bandundu a 7 ministres, tandis que le Congo central a pratiquement 0 ministre, alors que le Congo central est un poumon économique de ce pays. Le samedi 21 mars 2015, tous les cadres de mon parti étaient en matinée politique à ma maison, à ma campagne. C'est ce jour-là que l'armée gouvernementale a choisi pour venir faire de la provocation chez moi, à mon domicile,
à ma campagne. Et pourtant, je suis un député national. Que les destructions méchantes. Le quartier était bouclé par 5 bataillons de militaires dotés d'armes de guerre dès 5 heures du matin. À Sakombi, le commandant en place donnait publiquement l'ordre de les tuer aux soldats. Il y avait aussi des militaires du MPLA et ils sont venus avec des croix rouges qui devaient ramasser les cadavres et les faire disparaître car l'opération était baptisée du nom de Silence, on tue. Mais quel est ce régime et qui ne fait que tuer les purs Congolais par les armes ou par les poisons? La rumeur circule que ce jour-là, Louis Michel était à Brazzaville, où il attendait la mort du leader de Bakongo, car Brazzaville aussi était impliqué dans le complot Sassou Nguesso, qui a déjà tué 370 Bakongo, gesticule. Ainsi, les Bakongo sont en insécurité en Angola, en insécurité en RDC, en insécurité au Congo-Brazzaville, et ce calvaire dure déjà plus de 50 années d'indépendance. Seul un État indépendant du Congo central peut sécuriser les Bakongo actuellement en Afrique centrale. Et Ingeta, et Ibobo, et Ibobo. Les Belges sont incapables de faire l'unité entre les Flamands et les Wallons en Belgique. Entre-temps, les Belges viennent prôner l'unité de la colonie du Congo belge, une colonie dirigée par des Congolais, des Zambiens, des Burundais, des Rwandais, des Impela, des Ougandais. Quel pays? Une foutaise. Et Bobo, ce samedi 21 mars, là, les destructions méchantes continuaient. Soudain, le ciel s'obscurcit, un vent très violent se mit à souffler, confus. Les militaires se retirèrent subitement, silencieusement, et la radio officielle n'a rien dit. Elle a gardé le silence jusqu'à ce jour. Mais l'intention de nuire est toujours là. Le MPLA est toujours là. Que dit l'ONU? La CPI, les Bakongo, le peuple congolais et la communauté internationale, puisque gouverner, c'est prévoir. Voilà mon message. Et à fixer le cadre de ma conférence, je me mets donc à votre disposition. Si vous avez des questions à poser, vous les posez
et je m'en vais répondre. Permettez de poser ma question en lingala, Oui. langue de ma préférence, c'est pas de ma prestation. Je tiens d'abord à vous remercier parce que vous m'avez associé à ce point de presse que j'ai toujours attendu, parce que mes téléspectateurs, que ce soit mes frères de la diaspora, m'ont toujours demandé de venir poser quelques questions qui passent à brève auprès de l'honorable Ndemo Ndatsemi. Et c'est une occasion pour moi de vous poser quelques questions. Honorable Ndemo Ndatsemi, bien que Nakoti na moi retard moté au Koli Misangal, nayoki maloba nayo, mutuna nanga liboso, attention nanga ezali, nayoki olobi que batiaka yo leader ya ba Congo, na sima baye ko voter yo na 2011 comme député national. Mais nga nayebi que vous allez quitter député national en 2006. Ni ne sali que obosa na kotanga mandat ya 2006 olobaka ndenge ba introniza yo leader ya ba Congo okweya na 2011. Pele ko promettre yo que ba ponaki ngai ya ba notable ya ba Congo, ya ba fleuve, ya cataracte et les lukaya. Parce que eloko ni ne salamaki. Tango to sengaki indépendance, ba Congo nyonso bazaki na parti politique bazako benga abako. Et président ya parti wana ezaki mutu ba fleuve mutu Kasavubu. Vice président mutu cataracte mutu Nkanza. Et secrétaire général mutu Kingotolo mutu Lukaya. Mais le parti était fondé par Mbuta Nzizalando. C'est un parti très performant. Tangu Kasavubu babandi okufa, Bankanza babandi okufa, batikaki ba secret nyonso ya bako na jésuite moko azali kozana kisantu kombo na ye Père Matota. Alors mokolo musu Père Matota abengisi ba notable ya ba Congo alobi na bango, vous êtes en train de vieillir. Et boza suma kasité. L'heure est coquille, ngamoko na comme déjà pensionné, na homme de veillard ba jésuite. L'heure est angoyo. Topona batumi satu ya jeune bako remplacer biso pour la leadership Congo. Alors tangu Père Matota alobi ndenge wana ba leader nyonso ya ba Congo basala na Mbuta Kasavubu bazaki encore vivant, basanganaki na badandingi basali bikila kila. Avant okende ko rappeler nga na kopesa photo souvenir bazwaka mokolo wana ezana ngana ndako. Alors basali bikila kila ya bakoko basali kingunza kuna do ba créer ki ba commission ya bangunza des voyants, commission, il y avait plusieurs commissions là-bas, et à la fin des comptes commission ya bangunza et kotaki carême, il y avait question que ba tuna na bakoko banani babongi bapona bango misatu bakoma ba leader Congo. Alors, commission wana bangunza ezalaki dirigée par Mbuta Ngonda. Mbuta Ngonda zako fanda banalunga, ils étaient souvent vêtus en blanc azaki ngunza. Et Mbuta Ngonda alobi to salaki carême ya 9 jours, to contacter bankoko na biso et esprit ya Mbuta Kimbangu. Obo yebi ka Mbuta Kimbangu bakoko ya bakongo baza ebele. Mais esprit ya Mbuta Kimbangu elobi na biso que bopona batumi satu. Moko na cataracte, moko na cataracte, moko na bas fleuve, moko na lukaya. Kasi fungula to pesa yango na 69 na Ndemo Ndatsemi tango Kasavubu akufaki. Alors, ba leader wana ba Congo bayeko pona bato misatu. Baponi pona bas fleuve Mbuta Luemba. Mbuta Luemba azaki milatro azako za njili. Pona cataracte baponi Ndemo Ndatsemi. Et pona lukaya bayeko pona Deka. Ba vieux ya ba Congo bakimasi bambenza tubi ba vieux ya ba Congo bakomaki très jaloux. Pourquoi baponi bana mike biso to salana na général Mobutu biso
oleba pona biso bake ko pona bake ko funda biso na Laurent Kabila. Laurent Kabila hein yo lokula ofandi awe ba Congo basangani lisusu ba poni 3 leaders pour na ko ressusciter Abako. Ils vont te combattre pour ba remplacer yo. Alors Laurent Kabila tombo kaki abengisaki kapende yo ka batoyo baza ba Congo. Oko kangila nga ba leader misatu wana ba poni. Et kapende a eu ordre à Laurent Kabila na palais de marbre. Mais kapende azaki na amina yemoko ya muntando pe azakusala na sécurité. Mais azako yokila yemingi. A souffler et Laurent Kabila atindi biso tokanga na mwana semi tokanga deka tokanga Mbuta Luemba parce que ba Congo basangani na badandingi ba poni bango leader ko mokolo wana tosangana kina badandingi ba boaka ki makasu parce que ba viale ba Congo bazali kuna ba boaki makasu ba boaki vende palme nsamba ba boaki tondo ba boaki luzibu et tomoni 3 aigles et utaki na ba Congo ba aigle misatu et ko kota na kata lupango wana et contourner le pango 3 fois. Après la 3e fois ezongi na ba Congo et sur le champ mbula ebandi konoka à peu près 2 minutes mbula ngo esile et ba vieux nyonso bazaki wana ba sepeli balobi tant que tu na royaume du Congo chaque fois qu'un nouveau roi était élu ba si tu za komona yango wana donc ba koko bandimi bino et ba pesi biso mena antenne mokolo mususu neza kusana mama yemolere wana zaki chef de laboratoire de bactériologie na ye na biro na ngai zaki na Bandalungwa tangu na komi na Bandalungwa na koti Mbuta Deka na kopesa photo souvenir zali kuna ya ba vieya nyonso ba Kongo komona bango na posi Mbuta Deka azali ko transpirer matu mona yeko ibisanga Mbuta Deka azali ko transpirer oh eloko koti saye kwa kina zo yamba batu mususu bozela na yoka eli boso Mbuta Deka koti Mbuta Deka koti na kati na ndaku alobi bake kufunda biso pa Laurent Kabila maintenant Laurent Kabila pesi ordre bakanga biso buko Mbuta Deka zaki attaché d'ambassade na Lomé alobi ngai lobi na kokima na ngana butu ya lelo na kozonga na Lomé mbongo yango na pesi yo pe okima na yo ngana lobi na Mbuta Deka na Congo danto otila baloba ke kimfumu maki atumbwa iba foi iba moyo batumbanga. Ça veut dire que Kibokonzi, c'est une question d'investiture. Ce sont les morts et les vivants qui investissent. Tant Mbuta Kasavuaso akufa qui na 69. Ngai, les morts m'avaient sacré. Bamona qui dans chambre à campus, j'ai vu des grands ancêtres qui sont venus me voir. Les morts m'avaient sacré. Mais il m'avait dit que maintenant que nous t'avons sacré, commence à travailler. Tant que les vivants aussi vont te sacrer. Parce que tu dois être sacré par les morts et par les vivants. Alors, Ngaï, dans 69, mort, dans la chambre d'étudiants, sacré Ngaï, dans une 20aine d'années, en tant que chef de Bundia, mais na ba vivant ba yeko pona ngai Mbuta Deka ngana ko kima na ngai te mbongo na yo zali ko pesa ngai soko lingina lia yango na ko lia yango mengana ko kima na ngai ah bon soko ko lia yango lia na yo mengai le na butu je traverse à Brazzaville je rentre à Lomé et na butu na Mbuta Deka azongi na Lomé Mbuta Luemba le milâtre d'Injili a salisi conférence de presse oh non ngai na kendeki na badandingi ba consulta ngali bosote ba vie wana ba poni biso ka par hasard ba telemisi biso donc moi je démissionne et Mbuta Luemba a démissionné Deka akimi Mbuta Luemba a démissionné et ngai na tikali ngai moko alors na ke pa Mbuta Ngonda ngunza wana azalaka kuna chef ba ngunza na lobi je le jure devant Akongo ngai na ko continuer kusala musala ba ko ba pesi biso. C'est comme ça donc sacre on a cible nyale na document ezalaki avant que ndeko rappeler ngana ko pesa photo souvenir ou bazwaka kuna. Alors
En 2006, na Kendeki na Luozi, je suis né à Luozi, mais je suis venu à Kinshasa à bas âge. J'ai grandi ici, j'ai fait l'école primaire, l'école secondaire, l'université ici. Mais en 2006, pour la première fois, na Kendeki na Luozi, na posé candidature kuna, alors que protestant na catholique les bosso bazako linganga te parce que bona ke nazako kimisa ba mindimi na bango parce que ya ipa na ngai bango moko ba monaki siko makamuni ba monaki et ba protestant ba catholique ba se rassembler ba lobby professeur Mahania au sala université na Luozi au construisa beaucoup na Luozi mais to sengi yo pardon pour retirer candidature na yo parce que to moni ke to kopona ne mwanda semi. Et professeur Mahania, et à la fin de compte, bah il faut voter ngai. Mokolo ba voter ngai en 2006 na Luozi, tous les territoires du Congo central m'avaient voté. Bazolo bana mais non, ne moi na c'est mazali candidat na Luozi awate te. Na madimba ba voter ngai na Kimvula ba voter ngai na Kwamutu ba voter ngai na Luozi partout. Et j'étais le député le plus élu il y a législature wana. Maintenant pourquoi on a sauté 2016 2006 on est quoi éleger au que régime oyo a persécuté Bangala na Bakongo Bangala babenga kabango batu a Jean-Pierre Mbemba et Bakongo batu a Nemwanda Nseni tangu manda yango ya liboso 2016 silaki nalingaki na zonga na Luozi kasi soda moko aya ko trouver ngai ayebisinga honorable ko kende na Luozi te régime en place asi atindi ba soda kuna ebele en tenue civile ordre na bango tango ke sala campagne électorale ba ko provoquer ba trouble pakotia ngona mutuna yo po bakanga yo. Alors tango na yoki nengo wana ngala me ngai ba botanga na Luozi mais j'ai quitté là-bas à bas âge. J'ai grandi à Bandalungwa. J'ai étudié les écoles de Kinshasa. Je vais poser ma candidature à Funa. C'est comme ça qu'on a posé la candidature pe ba ya ko voter ngai. Manda wana ya liboso na sauté yango pour na koloba makambo ebele te. Parce que ça veut simplement dire que j'ai été élu leader en 2000 et en 2011. C'est tout. Au lieu de battre ça sous 2016 ainsi de suite. Donc d'un côté 2006, d'un côté na lobby élection ya ba notable ba Congo et na ekolo ba suzu élection ya lelo na poni ya 2011 parce que na tango ba kinwa ba yoka ki kene mwana se ma poser candidature na Kinshasa ba ami police parce que ba kinwa mingi ba kanisi nga ba yebi nga kaka na Luozi alors que na kola ki na Kinshasa. Je vous assure, Bino Bakinois, je suis l'homme le plus populaire du Bas-Congo. Je suis très populaire dans l'Équateur. Vital Kamere, dans la Gemena, à trouvé que j'étais très populaire là-bas. Je suis très populaire au Katanga. Je suis très populaire au Kasaï. Même au Kivu. Je suis très populaire à Kinshasa. Vous savez, à Kinshasa, ce qui m'a dit à Kinshasa, c'est Yachichi Nane Mwanda Nsemi. Je suis très populaire à Kinshasa, donc Bobanga na binoté bako voter ngai. Et élection est salami. Quoique ezalaki truqué, mais quand wana il n'avait pas d'intérêt à l'élection de Mwanda Nsemi. D'abord, tant que babanaï ko voter, tata moko ayaï ko telanga ya sécurité awa. Alobaki nangai na bureau nyonso de vote batie bato ya sécurité, consigne na bango yango yo toujours vaincu, toujours
toujours combattu, jamais vaincu. Abi, ceux qui ba lobby, kriwana, donc ba moni ba foi ne moi na sevi. Toujours combattu, jamais vaincu. Allez, va voir monsieur ba police qui yango na mai ba longoli mais ba voir tellement les kaki ba leksinga ikaka. Donc yangwana je n'ai tardé que sur l'élection de Badanding des notables du Congo et sur l'élection de 2011 parce que 2011 c'est tous les Quinois qui m'ont voté. Oui, à 2006 j'ai seulement été élu à Louosi et les gens vont dire mon hasard populaire n'a pas comme mais à Ouate et naeko pona. Oya Kinshasa le collègue à Likambouana. Olobi Makambuya Louis Michel azalaki kozela na Brazzaville. Olobi Likambuya président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville contre moko azalaki kozela ayoka ke babomi ne mwana ntemi na Brazzaville baboma ba Congo ebele na 370. Ouais. Na lingi na yeba ni nezali kosala que ba considérer ba Congo comme peuple dangereux ceux qui ba sangani likambo moko ekosalema ni nezali kosala que ba Congo va constituer un danger chaque fois que balingi basanga. Les initiés Congo balakisaka bango que les Congo sont un rejeton du peuple d'Israël. Que dans le passé, Congo bazala kofanda dans le pays de Canaan. Et puis, Nzambe a fait sa mission na ba juif pour éclairer ba mindele. Tia ko fait sa mission na ba Congo pour éclairer batu mwindu. À partir de ce moment, Nembemba Zulu mage amonaki Nzambe alobi na ye okolongola ba Congo nyonso bazali na Moyen-Orient na zui pays moko na Afrique centrale esika tokende kofandisa bango. Alors Nembemba Zulu akamati ba Congo akiti na bango aleki na bango na Kivu aleki na bango na Katanga komi na Zimbabwe ya kala ti ayeko kota na désert de Kalahari puis bayeko construire royaume du Congo. Royaume wana tango ba construire yango Archange Mwanda Congo akitaki na Mbanza Congo. Donc pomoni soleil très étincelant Archange akiti mais ma belle ne komaki na ma colonie komaki na ma belete. Il flottait à 2 mètres. Et puis abandi ko dicter la loi alobi ngai mutu na memi bino awa toko pesa bino kodi dia moyo la loi sacrée du royaume omoni ba Kongo bayemba kodi disi sabambuta ilande kodi yaye toko pesa bino kodi dia moyo et l'article 1 dit que kodi dia moyo kadi komwa kadi sumuna longo. Donc l'archange Mwanda Congo a dicté Mibeko alobina ba mage fondateur du royaume du Congo que tomemi bino awa pongai l'archange Mwanda Congo na éduqué bino mais makamuna ko pesa bino ezali a bino ba Congo kaka te mais ya batu mwindu nyonso ke bozali le royaume du Congo est prédestiné à devenir le grand boa qui doit avaler toute l'Afrique centrale. Donc, toko pesa bino mateya pour banda ko panzango na Afrique centrale nyonso parce que autant voulu par le Seigneur à l'ère du verseau, les grands êtres spirituels vont élever un pays de l'Afrique noire au rang de grande puissance mondiale et ce sera l'Afrique centrale. Donc, bino bokozala awa pour banda ko teya batu mwindu nyonso pour na ko pesa bango mentalité moko. Et à la fin des comptes, ndeko na ngai soki olingi koyeba yango mokolo mususu ko ya daye baluba bazaba neve na biso parce que sanga lubangu avec 2 femmes moko mukongo baluba bazaki ba neve na biso et le 23 juin le 23 août Lumumba tindaki milice armée na bakwanga et que
283 baluba. Et le monde spirituel Congo était devenu Kouroussé. Et ce monde spirituel a ordonné à Moutakasabou de révoquer le Mumba. Voilà pourquoi on avait révoqué le Mumba. Il a tué 283 baluba. C'était son neveu à nous. Et le monde spirituel a considéré que c'était insupportable. Parce que le monde spirituel dit que Nsinga wa menga, ulenda ninga, kansika ulendi tabukako. Ça signifie que le lien de sang entre nous et le baluba peut vibrer, mais il ne peut jamais se couper. Donc, les Bakongos sont venus en mission pour préparer l'Afrique centrale afin que tous les Bantous de l'Afrique centrale puissent se rassembler, devenir un seul grand ensemble appelé l'Union d'Intimancy. Et aujourd'hui, je le jure, la Belgique ne m'aime pas parce que je tiens à, vous m'entendez, je tiens à détruire la colonie du Congo belge. À l'ONU, allez fouiller, il est dit là-bas que nul n'est tenu de respecter des conventions qu'il n'a pas signées. Or, les Bangala n'étaient pas à la conférence de Berlin, les Baluba n'étaient pas à la conférence de Berlin, les Baswahili n'étaient pas à la conférence de Berlin, les Bakongo n'étaient pas à la conférence de Berlin. Ce sont des Noirs, tous ces messieurs comme moi, c'est mon peuple, n'était pas à la conférence de Berlin. Et c'est à la conférence de Berlin que le roi Léopold de Belgique a créé sa colonie du Congo belge. Nous allons le détruire et le remplacer par un grand ensemble appelé l'Union d'Intimancy qui va englober toute l'Afrique centrale. C'est un processus. Ce pays va évoluer comme évolue l'Union européenne, mais à la phase finale, ça deviendra un seul pays. L'Angola sera dedans, toute l'Angola. La Zambie sera dedans, tout le Congo-Kinshasa sera dedans, le Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale, tout de l'Afrique centrale. Les Belges, qui sont incapables de cimenter l'unité entre les Wallons et les Flamands, viennent vous parler de la nécessité de garder l'unité de la colonie du Congo belge afin que la Belgique puisse avoir un droit de veto. Mon frère, si vous allez en Amérique, on vous apprendra que l'Haïti a été libéré par 3 meneurs Bakongo. Les Blancs sont venus prendre les Noirs ici et on les a amenés en Haïti pour travailler pour eux. Et il y a eu une révolte qui a été dirigée par 3 Bakongo. Le premier s'appelle Makandala, le deuxième Makaya et le troisième Mavungu. Ils ont dirigé cette révolte jusqu'à ce que l'Haïti est devenu indépendant. La première révolte des Noirs américains a été dirigée par Ngula Jacques, un esclave Mukongo. Et si vous allez aujourd'hui au Brésil, vous allez voir une grande statue de Noirs qu'on appelle Ngangazu Mbustem Mukongo, qui avait infligé 25 défaites aux troupes hollandaises et portugaises qui voulaient mater les Noirs. Et le 4 janvier, quand on s'est révolté à Kinshasa, le service de sécurité belge et Bengisa qui va missionnaire en poste au Congo belge, Matena Réunion, étaient présents les missionnaires catholiques, les missionnaires suédois de la Svenska Mission Forbinde, SMF, et les missionnaires anglais de la BMS, et enfin les missionnaires américains de la BFMS. Quand ils se sont réunis ici à Kinshasa, la sécurité belge va le dire, bon, moni, trouble à 4 janvier et dérangé, bisous trop, tu y a pour réfléchir, l'icolo à trouble wana. Donc, bino vous sa point de vue na bino, tu noté encore
et on va voir comment travailler. Qui va parler le premier? Délégué à catholique à lever Moussapi. Nakoye Bissaël Bosoma Kambo, délégué à catholique à le français, si Manango, je vais le traduire. Délégué à catholique a eu parole. Tant a eu parole, abi, yo moutou à sécurité belge. Osali ko tout nabiso, l'origine a trouble quoi na Kinshasa. Le responsable de tout cela, c'est Kimbangu. Il est mort en 51. Mais il reste vivant chez les Ngunza Manianga, chez les Kintouadi et chez l'Abako. C'est de ces côtés-là qu'il faut frapper. Voilà. Makambo, responsable catholique à l'Obaki. Albi désordre à 4 janvier. Bah chéri, bien, on va les 4 janvier. Makambo nyon sa désordre, c'est Kimbangu. Kimbangu yango, a Koufa na 51. Kasi azalaka kaka vivant. Et pas Bangunza Manianga. Et pas Kintuadi. Pe Abako. Soki bolingi ko beta batu film, soki bolingi ko kanga batu, c'est côté wana bosingi ko beta. Ça, c'est les catholiques. Les Suédois de la CMF et les Anglais de la BMS étaient modérés. Ah, bino batu la sécurité belge. Boye peuple que batu mwindu pe bazali batu kula biso. Tu ya ko coloniser bango. Za ko beta bango fimbo. Makambo mingi ya injuste salaki et maintenant ba se révolter. Ba sengi indépendance. Mais pour penser bango indépendance, bongo bo tisser ba lien ya sika ya coopération entre bango na bino. Parce que lukula makambo e bandi boye e kosuka te. Ici, les Suédois et les Anglais étaient modérés. La BFMS a joué parole. La BFMS, c'était les Américains. Ils étaient très racistes. Tant qu'on a joué parole, la BFMS, la BFMS a le dit, unité. Il y a Congo belge. Autres alliés, te sengeli ko sala nyonso pour na ko sauvegarder ango ezali unité au profit des blancs, pas au profit des nègres. Aussi longtemps que unité wana et ko servir biso, to ko continuer ko défendre ango. Mais dès que to ko mona que unité ango bande ko défendre ba intérêt ba tout mwindu, to ko casser yango. Parce que Congo belge ba mindele batu basali yango pe to lingité que eloko biso to sali est comme une grande puissance entre les mains des noirs. Mais biso to zali ba missionnaire to fanda kana peuple mutu moko ako sabinote ba indigène ya Congo belge seul mérite l'indépendance ba Congo bangala baluba baswahili bakokina note. Mais ceux qui vont passer l'indépendance dans le Congo, rapidement vont se développer. Ils vont devenir le Japon de l'Afrique centrale. Bako aider, Baluba, Bangala, Naba Swahili qu'on se civiliser et tout va se retourner contre nous. Alors, toko salanini. Bo sangi saba Congo na bikolo oyo euta na likolo. Toko sala coup d'état à l'avenir toko longola kasavu na kimokonzi parce que il devient trop populaire à cause de mokonzi kasi toko longola à l'avenir toko tia bikolo ya likolo bakamba mboka e mboka eko tambola te bakongo bakozala bloqué et à la fin des comptes biso toko yiba epele toko pousser ba pende na ba bambala ba koma contre ba Congo bambala bakendaka na kimpese koyekola na Kikongo bazo risque influence ba Congo continue comme mata. Alors il faut to casser langue Kikongo de telle manière que l'Est
de Léopoldville va commencer à parler le Munukutuba qui a été fabriqué par des colons. Comme ça, la langue du Congo va être divisée par deux. Et il continue à parler à l'obi. Toko kamata kizenga toko tinda ye epai ya Lumumba. Parce que les Rwanda kizenga zaki ali ya Kasavubu. Toko kamata kizenga toko tinda ye epai ya Lumumba. Parce que Lumumba azali agent ya sécurité belge boye biango. D'ailleurs, les catholiques va fabriquer parti politique MNC va pessier. Les Rwanda na kanisi mukem que to bandolia influence ya ba Congo et à la fin des comptes to gagner. C'est ça le vrai problème. Pendant que yo ozali kola la pongi ba mindele ba yebi ba Congo bazali rejeté ya ba juif. Na commerce d'esclaves ba mindele ba yebi makamba Congo basala na Amérique. Na indépendance bozali ba Lumumba muto libéra kibino ba belge bango ba beki Kasavubu muto libéra kibino. Puisque Kimbangu qui a envoyé le chérubin. Alors batu abefms balobaki ke soki bomeki kopesa bakongo badirige mboko yokutambola bomoni mbuta Kasavubu tango zaki président soki akena Addis Abeba bavote budget akokende nango ale mbongo etikali aye kozongisa ngo na caisse. Alors j'ai mon salaire mais mbongo bapesi ngai na kendeki parce que je suis allé en mission. Du coup, ils à l'État, na lekuna na melikuna, délégation en garde bale, mbongo oyo etikali, tozong sango na caisse. Parce que au royaume dit qu'on apprenait que Kiame Ivoire, qui est au Kavouako. Le mien, c'est ma propriété, le nôtre n'est pas notre propriété. Kasimbuta Kasavubu, du coup, la Zara Kusala Makambango, Bangala, Baluba Baswahili, Balabi, Azali Yuma. Il fallait aïba mbongo wana yuma. Na royaume du Congo, l'archange Mwanda Congo alobaki yo mu Congo. Soko ningo bala basi mi bale bala na yo. Kasi soko ba meko trouver na mwasi abato bala koka. Koka kokele. Ya kimpumbulwe mambo kanata ba kwantere yo vivant. Donc mwasi abala basimba kati tuna Bangala tuna Baswahili na baluba oba fanda kala na Kinshasa bakoyebisa biso kala tango tozalaki na ba boîte de l'union sokomona mwasi ya Mukongo te. Ce n'est qu'avec le temps que le Bakongo était contaminé. Donc éducation archange pesa ki bango pendant des siècles na éducation bikolo mususu wana utaki na likolo ezandenge mokote. Na royaume du Congo ndeko Eliezer soki na lobi na honorable Mantezo na ko bomayo ba mage non se ba koloba aussi obomiye parce que la parole a un pouvoir. À ce moment ba ko juger ngai kasi pa Bangala oh soko zo tambola sambeli oza mobilité alors ba ko soki sayo ale mobali et tout le monde donc il y a une différence de mentalité entre biso na ba mususu bino boyebi angote bolobaka biso non so ba zairwa to za biso non so ba zairwa te ba mindele ba yebi ba Congo pe les initiés Congo connaissent la nation Congo, ce qui fait que il y a une cabale ba Congo baza na pouvoir na Angola te baza na pouvoir à Ouate baza na pouvoir na Congo Brazzaville te. Voilà pourquoi ils sont persécutés. Président le Souba azaki mu Congo na Brazzaville alobi na elfe yo exploite pétrole na biso point noir et tu nous payes 13%. Mais tant qu'on n'est pas arabe au foot à 50%. Donc au Kabana arabe à 50%, yo 50%. Banda lelo pétrole na biso point noir on paye ça 50%. Ne on paye ça pas arabe. Ba les souba à discuter n'a pas français à discuter n'a pas français, tu pas français pas qu'on dit non, tu on paye ça 39%. Sasunge Soler wana alongwaki déjà na pouvoir azaki na France alobi na ba français soko bozongi singa na pouvoir na bo pesa biso 15%. Alors elle fait a provoquer guerre na Brazzaville balongoli lisuba Sasunge Soler na pouvoir ba Congo ebele bakimaki na Mbanza Ngungu
baya okima na Kinshasa et ONU atiaki ba réfugiés ba Congo ba utaki na Brazzaville vers Maluku. Tangu pe ezongi na Brazzaville. ONU asali inventaire ya ba Congo na bazaki na Maluku ake ko zongi sa bango na Brazzaville. Tangu ba komi na Brazzaville ba militaire ya Sassou Nguesso ba ye. Ba bino ba réfugiés nyonso yo toko mema bango epai na ville ba ko remplir formulaire si manango de ba ko yana bango na bandako. Donc bino ba para boyo ko zela bandeko na bino bokende ko zela bango na bandako zoke na bango ba kende ko remplir ba formulaire. Tango ba tie bango 370 ba Congo. Ba tie bango na camion ba ko boma bango. Donc na Brazzaville Sassou Nguesso tu 370 ba Congo. Na Angola ba Sao Tomé na ba Cap Verde ba ko diriger kuna frauduleusement ba bomi ba Zombo ba bomi ba San Salvador ba zobenga bango ba Zairense et awana katikati boye bomaki ba tabunda ko boye bi CBA akufaki pona bango boye bi ke bo détruisaki 370 700 maisons ya ba dépita bunda ko. Donc na Angola ba zoboma ba Congo, na RDC bazoboma ba Congo, na Congo Brazzaville bazoboma ba Congo, parce que nous sommes victimes d'une cabale, parce que quelque part il y a des gens qui pensent que si vous laissez ce pays au Bas-Congo, ça va se développer. Le Bas-Congo c'est un rejeton de juifs. Le pays va se développer et résultat final, les Bas-Congo vont réveiller les autres noirs parce que c'est la mission qu'ils ont. Il y a un Dieu qui les voit souvent, qui leur dit qu'ils doivent travailler les autres noirs pour pouvoir les civiliser, les réveiller. Donc, ne laissez pas les Bas-Congo. Voilà, Ndeko Eliezer, Makamundenge Zali. Je ne dis que la vérité. Et c'est pourquoi je suis souvent persécuté. Toujours la vérité, même quand ça doit être blessé. Je dis toujours la vérité. Voilà. Peut-être la petite dernière question. Oui. Honorable Némon Antemi, populaire na Kinshasa, populaire na Équateur, populaire na Kasaï, populaire na Katanga. Tout ça l'approche il y a 2016. Na makambu nyonso oto ebina ndenge constitution za koloba. Donc actuel chef de l'État a causé la lisusu te, il faut mutu mususu akota. Na mona kabino na unité entre guillemets à opposition. Yo moko yebisanga na parler du peuple ke likolo ya koluka bomoko ngam tuna pesa ka batu mbote ya maboko te na pesa batu mbote ya maboko soki bomoko ekota kakate. Lelo awa talingi ya liboso na yeba ambition na yo moko ezaya ko postuler na niveau nini ya mibale. Est-il possible que alternance et quota ezalate que même temps o dirigeaki yango kaka ebimisa lisusu mutu a diriger ba congolais ba sentir changement mon côté. Kala tozali koloba na Kinshasa que Nkwami abandi lelo. Kwame azaki musicien moko oke jazz mokolo mususu alongo na oke jazz asali mwa makambo franco a pardonné ye et azongi na oke jazz en déclarant Kwame abandi lelo. Et comment est-ce slogan à Kinshasa? Mais en fait, ça veut dire quoi, Ndeko Eliezer? Que les débutants, na politique, na diplomatie, na commerce, ils sont très fervents. Banamike. Kasi batuluku la biso, j'ai été pharaon en Égypte. Plusieurs fois, j'ai été roi en Banza, Congo. J'ai été chef de bactériologie à Mamayemo. J'ai été chef de laboratoire de chimie à l'office de route. Je suis chef de Bundula, Congo, chef de Bedem, toujours chef. Je suis fatigué d'être chef. Donc, moi je suis fatigué d'être chef. Moi, je préfère être le grand conseiller d'un chef. Quand chaque fois que ça ne va pas, il vient me consulter. Mais, je fais tout par mission. Quand les grands ancêtres Congo disent que tu es fatigué d'être chef, mais tu es poni que comme leader à Congo, parce que ça ne va pas.
Alors là, à ce moment-là, je considère ça comme une mission commandée. Et je deviens chef par mission commandée. Ce sont les Bakongo qui m'ont voté à Badanding, mais le premier jour, ils n'ont pas salamité parce que deuxième jour, était Batinda qui m'a prospère, Ayaki à Wakozwangai, à Memingatikuna. Et, Obiseto Poni, yo comme leader Congo. J'ai accepté cela par mission. Ngaite mutuna lukaki yango, mais le coup la bino moko bo monike ngai na sengeli ko sala mosala wana, je vais le faire. Donc, tous ceux qui sont venus faire ici, parce qu'ils pensent que c'est un type sérieux, les démocrates américains parlent de lui, les républicains aux États-Unis parlent de lui, Tobo Maye avant les échéances. C'est ce qu'ils sont venus faire ici. Mais Ngai, Ndeko Eliezer, je vous assure, ko talangai na musunite tala motema nangai okomona ke moto ezali na kati ya motema oyo pona bangala nalingi bangala makasi nalingi baluba makasi nalingi baswahili makasi parce que bazali bandeko nanga batu mwindu et puis royaume du Congo ezwaki mission to sangisa batu mwindu nyonso wana to créer un grand ensemble ndenge ninga na koboya bango mais on me prête des intentions que je n'ai pas. Et alors, être chef, je suis fatigué d'être chef, mais si le peuple congolais me dit c'est une mission que nous te confions, à ce moment je serai obligé d'assumer cette mission avec efficacité. Si le peuple congolais me confie une quelconque mission de redresser ce pays, alors c'est une mission que le peuple me confie. Mais une mission que je n'ai pas cherchée. Mais quand je veux l'accepter, je vais l'assumer avec efficacité et avec fermeté. J'ai dit. Le pango yomoni na somba yango tango na sisaki université. Pour mon équipe, on a 6 ans à l'université, on a été professeur de mathématiques, de physique et de chimie. Et je me suis mis à construire. Tant qu'on a un enseignement, on a commencé chef de section chimie à l'office de route. J'ai continué à construire cette parcelle. Tant qu'on a un office de route, on a un maman avec les Américains, on a nommé chef du laboratoire de bactériologie. Et j'ai continué à construire. Et après, on a commis député. Donc, j'habite ici, ça fait une trentaine d'années. Tant qu'on a commis député, au moins, il y a des pentes. Mboula, ceux qui ont ma casse noki, au moins, il y a somo. Pour que na parlement, pour que bima, na ko senga, pas que nous avons jeunes na sakombi, ba ye batimoli, bazongi si mabele. Ngana kendeki na bakonzi na lobi bo bétonné esika oyo nazali député mais j'ai toujours des problèmes pour na kobima bakonzi balobi na ngai prenez-vous en charge. Alors mokolo mususu ba soda ba bomaki une personne à 3 mètres de cette parcelle de ma maison ba bomi mususu un peu plus loin. 3 personnes Boutou Moko. Dans le Lamuki, c'était plein de soldats. Ngana Kena Bakonzi. Nalubi Molili et Leki et pas un abisso. Botier l'abisso à Taminda. Il a éclairé quartier. Balabi, prenez-vous en charge. Au moni poto wana, poto électrique wana eza Snell. Mais batu mingi ya quartier ba côté bandako bakomi bandako ezaki ma campagne ezaki pona ba grand cadre. Tant que peuple ayeko kota na ma campagne ndako afonso mukongo mutu asalaki yango mambo. Mukongo asali yango ateki yango na fonce ateba ndeko na yebaleki na ye ba neveu puis maintenant ekomi en location batu akomi ebelé.
Alors arrive un moment donné, bawese kangami, même biloko ya kolamba esika bakotia matiti ezate, bazako yako enfouir yango pembeni ya poto wana. Oyo ka solo matufi, solo nini tout ça. Na lobina bakonzi, mais venez sécuriser pylône wana. On est en train de creuser tout près du pylône. Prenez-vous en charge. Alors ngai na somba ki camion ya mabanga. Na tiaki mo mur 1 mètre seulement pour na ko sécuriser pylône wana. Et puis fin de fin, nzela oyo. Mais je n'ai fait que bétonner la route. Je n'ai fait que bétonner la route. Bozana statut à Lumumba na limité. Mais quand c'est ça dans nzela te. Nzela yé pour tes statut. Awa. Ngana saki na office de route. Le tiers rond-point, na liko tia statut culturel. Kende na poto se plein de statuts. Ngai, puisque bakonzi balobananga, prenez-vous en charge, prenez-vous en charge, prenez-vous en charge. Je me suis pris en charge. Vous voyez ma caméra ça là. J'ai commencé parce que j'ai travaillé à l'office de route. J'ai commencé par acheter des camions de moellons. Bon, bandamada da iska no kono wana zali, ti kuna bantere ba moellon. Après, na tie béton. Donc, si nous qui peut faire 300 ans. Et na matisi. À la fin des comptes, bakomi koluka moustique et sika ezangi moustique. Bayaki kobuka autorisation de bâtir. Madada sala biveto yazana autorisation de bâtir. Boke ndo tuna ndako babakisa esika fonce. Autorisation de bâtir ezali, botambola kisasa mobimba, autorisation de bâtir ezali wapi. Moi j'ai fait l'université. Et je n'étais pas de moindre. J'ai travaillé à l'office de route. J'ai contacté les autorités. Ils m'ont dit prenez-vous en charge. Mais je me suis pris en charge. Je me suis pris en charge. Alors, en même temps, Nazali député. Pourquoi ils sont seulement venus détruire le jour où j'organise une matinée politique? Pourquoi tant que détruire bayaki na ba croix rouge ba ramasser bibembe et c'est que bipai musuba ke da ko détruire ba ke na ba croix rouge? Est-ce que ba boucle le quartier? Le quartier c'était totalement bouclé. Est-ce qu'ils bouclent le quartier? Ils bouclent pas le quartier. Pourquoi ils sont venus boucler le quartier ici? Pourquoi? Non, ils étaient mal intentionnés. Mais je suis député. Donc, et puis, au début, si moi j'étais le chef de ce pays, qu'est-ce que j'allais dire? Je regarde la ville de Kinshasa, namoni keza salité makasi, ba érosion partout, et puis citoyen moko ameko bétonné mo balabala pembeni na ye. Na koloba na citoyen, initiative no za malamu parce que autant qu'on faire quelque chose. Toko bukango plus tard, mais mikolo yo ezana et servir batu. Tango toko bongisa balabala nyonso ya Kisasa, ce qui est sili, alors on toko retoucher oyo sali. Baye ko buka awa, mais kende na sakomi mabulu ebele, mokoni ba kusala mabulu wana. Kende na kanlu ka c'est de la saleté. Bukangalonzo bandako na monaki kuna ezaya ba mngulu mokoni ba construire yango. Donc la destruction est facile mais la construction est difficile. Pourquoi tout le monde est en train de fuir sa province pour venir s'attasser ici? Parce que 60 ans d'indépendance, ce pays n'a pas été construit. Donc combien d'autorités? Moi, je connais ces autorités que j'ai vues, mais Nazakama Mukolo, na sauvegarde, parce que mais les autorités eux-mêmes, et peut-être que je peux même faire sortir un document. Mais peut-être que, mais les autorités m'ont dit me prendre en charge. Parfois, ils me l'ont dit par écrit, et que je garde les documents. Je ne veux pas les ridiculiser. Papa, le monastère, Azali Tenzana. Azali scientifique, chef spirituel, Ngunza, tout nani. Ok. Il n'a fait que 6 mois de travail public.
bakangi ye bake kotia ye na Lubumbashi bamemaki ye kuna likolo ya unité ya pays oyo te balobaki akende kuna parce azala mosika na Bakongo parce que le roi Albert na poto a décidé que bamema ye na poto akende kosala prison na ye na poto mais Kimbangu alobi na bango soki botindi ngai epai bato mwindu bandeko na ngai mpona lamusa bango na kokende kasi nakende kosala prison na poto na kokende te so botie ngai na makasi na camion ekokufa so botie ngai na makasi na bato ekokufa mais soki botindi ngai na likolo botindi ngai en Afrique centrale na kokende parce que nayebi ke bandeko na ngai bazali kuna na koteya bango na kolamusa bango bakamati Kimbangu batie makasi na mbanza ngungu na camion ekufi batie makasi na train ekufi ba décider que bon maintenant okende likolo très bando marché mais Mbuta Kimbangu tango banda musala na idango bandaki yango administrateur de territoire monsieur Léon Morel ya mbanza ngungu akeneki na Nkamba tango administrateur de territoire Léon Morel azaki na Nkamba basolo na Mbuta Kimbangu esili Mbuta Kimbangu alobi na ye me bino bamingele nzambe mutu asala bino batu mundu pe nzambe mutu asala bango donc bino baminde na batu mundu bozali bandeko mboko eza na richesse ebele poani boneko tia justice te entre bino na batu mundu comme ça bo fanda na bino bo bana na bino na batu mundu nyonso e koma pays ya bino nyonso mais soki bino boko na complexe na bino ya supériorité ba mindele nzambe nanga akobenga na bino na mokili oyo tango monsieur Léon Morel awuti na Nkamba ayeko tala administrateur de colonie ngana awuti na Nkamba to solo na Kimbangu ayebisinga makambo ebele mais Kimbangu alobi na ngaki nzambe na ya akobenga na biso azali dangereux on doit l'arrêter et l'administrateur alobi na ye na pesi 300 militaires kende ko kanga ye moko l'administrateur akomaki na Nkamba il y avait 5000 personnes. Il y a des malades, il y avait des gens qui cherchaient. 5000 personnes. Et puis, guerre et quoi dans Nkamba. Il y a un soldat à l'Inga qui a Mbuta Kimbangu. Ange moko akitaki kuna a protéger Mbuta Kimbangu et alobina Mbuta Kimbangu wenda watini na kumanyanga kwa bayakanda va te retirer dans le Manyanga chez les gens de la famille. Et Mbuta Kimbangu, à partir de Nkamba, il est allé à pied Tina Louos. L'administrateur du territoire, Léon Morel, a louki les jeunes, il y a Bisingo Mekuna, à ce moment-là, Mbuta Kimbangu. Batindi, soda et belé, cherchez nous Kimbangu, il faut l'arrêter. Et soda wana batindaki, babandi ko boma batu. Babandi ko boma bantaba, babandi ko boma n'importe quoi dans des villages, balbi aussi longtemps que Tokomona Kimbangu, c'est vous qui allez payer. Alors ba chef de village Mamadou qui nyonso, ba sangana ki babi. Mais Kimbangu akenda wapi? Biso pas seleki. Baso boma bantaba, baso boma meme, baso boma, il faut to luka Kimbangu akende ki wapi. Mamuso balbi, c'est to yokati ki akende ki na lobosi. Ale batindi délégation secrète et kende ko luka ye. Délégation secrète en comment na Luozi ngunza moko azai kuna donc un voyant atali batango abitu zali ko luka Mbuta Kimbangu ngunza ngo alobina mango tete Kimbangu aza wote mitango atali bango amoni ke bazali sincère babe écoutez Kimbangu azali akasasa na zamba moko quelque part kuna nde tuzotinda ka batu bangunza bazokena koyeba mateya ibana yi na ko comme ça bino kuna parce que esprit a le bien que vous allez bien intentionné ah leo na putu na comme mabino kuna donc zamba moko zakana na kati ya zamba bangunzo bazako fanda ikimako zote hapa tangu mutongo amemi bango Mbuta Kimbangu batwe ba utina ngombe lutete pa na yo ba yekuluka yo bazana mwa message bali ko yebisa yo Mbuta Kimbangu alobi okay message nini abi Mbuta Kimbangu kuna na ngombe lutete kuna na ngombe matadi et comme il passe pour nous vivre.
et tondi na basoda bazoluka yo bazoboma bantaba bazoboma batu bazoboto na biloko balobi que aussi longtemps que yo komona na te c'est nous qui allons payer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Moutaki Mbango a resté tranquille afandi alors bobengi sa ngunza nyonso baya basa le cercle o baza ko yawana parce que basa le cercle bapeli simondo abina bango na kozonga na nkamba parce que ce qui na zongi te c'est le peuple qui va payer. Alors baki makambo mingi a traversé a komina mbanza nsanda sango ipanza neke Kimbangu amonani bamoni na mbanza nsanda tamba komina mbanza nsanda Kimbangu alobina bango na dali kozonga na nkamba parce que va tracasser les qui na zongi te on va continuer à malmener la population. Mais na salika ka 6 mois alors botika na sambela bango nonso batemi tout Moutaki Mbango abano sambela abitata yo moto tindaki ngai mais au monique au pesa ngai mosala ko guérir ba malade. J'ai guéri beaucoup de malades, j'ai ressuscité beaucoup de morts, même plus que Jésus. Vous allez vérifier dans ma village, vous allez voir ça. J'ai guéri des malades. Au pesa ngai mosala na sala parce que maladie sommeil za ko ba toi na guérir batu. Olobaki na ngai na te ya mystique Congo na ba Congo, na Bangala, na Baluba, na Baswahili. Parce que ça là eloko moko na Afrique centrale à l'air du verso. Minazwa kitango côté ya bangote. Parce que minazali ko kende bazali ko kanganga. Yango wana yo tata mutu tinda kingai na sengi yo otinda mutu mususu aya ko poursuivre mosala ya enseignement oyo na salité. Guérison de malade na sali yango. Mais enseignement ya mystique na sali yango te. Et Saint-Esprit et l'obinaye toyoki mutu wangu akoya mokula akoya bakobenga yenlongi ya Congo akobota mana manyanga et patati patata. Moutaki Mbango alobi yango publiquement na mbanza nsanda en 1921. Tous les vieux Kimbangu se savent ça. Alobi na bango bapesa ngai na guérir ba maladie. Pena enseigner mystique Congo na ba Congo, Baluba, Bangala, Baswahili, batu mwindu nyonso. Parce qu'à l'avenir, Dieu va faire un plan pour l'Afrique centrale. Kasi na zui tangu pona kote ya bangote na sengi batinda mutu bakotinda mutu comme on kozala un tel. Donc maintenant je peux aller en Kamba me livrer. Et Moutaki Mbango est rentré en Kamba et on l'a livré. Tangu ge 40-45 et Sili bangunza manyanga babandi oyemba tumeninwana mvita kumputu Kongo kaka disidi Kongo mpesitwa ningisa dio bwabo mvita ku Kongo tosito sali bitumba na poto etikali kaka Kongo peto ko ningisango bwabo mvita Kongo, je ne sais pas comment traduire ça. Bon, alors Moutaki Mbango akena le Lubumbashi et sangwe panzana kina luozi que quand on était prêt à naître, ça me passait dans le rose que mutu yako pesa mystique Congo akobota mana le rose. Mais ma sœur basi ba yebi yango. Na ba prêtre catholique ba tieba des religieuses voyantes na ba maternité de telle manière que toutes les mamans qui vont aller accoucher dans la maternité so amoni mwana ngwa zana le mango ba ko bomaye. Donc bino basi no so sala ka kingunza bokeno bota lisusu na maternité te. Yango ana mama pe azali kosala kingunza noko na ngai lubela dani bakanga pe ina Moutaki Mbango et mama pe papa na ngai mbuta nsemi azaki moniteur ya ba protestant et maternité ezaki à 15 km ya village na biso bande ko nangani onso bazaka kobota et mama tango azui zemi ya 6e zemi allez akako fanda na zamba et sika ezaki plantation ya loso ya papa. Donc papa soit une mission côté ya maman azo garder et afandi kunati maman ayeko botangai tango na bimi léopard moko munene
et léché ngai 3 fois. Après m'avoir léché 3 fois, léopard ango eke. To continue kufanda na zamba na komi kotambula metuzaka na biso kaka na zamba sango epa ekomi na ba missionnaire protestant CMF que moniteur na bino mbutansemi mwasi na ye abotaki na zamba dukula tozo lukaka mutu moniteur na bino wana mwasi na ye ayako bota na mission ndenge na yako bota na zamba. Alors ba missionnaire ba bengisi papa seni hein mais ba na nyonso kota makangwa ofuta kate to yoki ke mwasi na yo abota déjà kala mwana comme na 3 ans na zamba. Dimanche prochain il faut que nous benga mwasi na yo na mwana wana ya totala yi. Alors papa alongo na mission akena village Kindulu parce que tu dois dans village Kindulu. Chef de village ya village wana iza komuna Mbutambati. Mbutambati alotaki ndoto mokolo wana ke mwana mampolo ngimbi mama na ngai aboti babomina ba missionnaire. Alors Mbutambati alongona kingimbi yango ezali montagne boye et puis emata suko. Mbutambati awuti na likolo abi tikana kinutala mampolo ngimbe na yebisa ndoto na loti. Oro ke mama sana zamba. Tango akomi na ndaku na biso papa pe awuti na mission akomi na yeko luka mampolo ngimbe pona yebisa ke na lotaki ndoto e mama pe awuti na zamba amati na mboka ayako luka Mungu apo azonga lesusu. Donc maman présent, papa présent, Mbutambati présent. Alors papa na mama akomo yoka Mbutambati. Non la lotaki ndoto ke mwana mpolo ngimbe apoti ba bomiye na ba missionnaire. Maman a s'étonné. Papa a vu parole à lui, mais justement ba missionnaire ba tindi ngai na yakozwa ye mwasi nanga na mwana ngo batala ye. Alors maman alobi boko mema ngai kuna te sans que ndeko na ngai milandu mi mbumba aya. Donc boke na luka lebosone kuna village ya biso ya mama ezaka 3 km. Bake kuluka na ku milandu mi mbumba. Milandu mi mbumba ye na Kindulu. Tango komina Kindulu alaki grand feinteur et grand guerrier. Abina Mbutambati bon Mbutambati yo semeki papa na ngai na ukamata sœur na ngai oyo tokenena na mboka na kusa mwaba ceremony kuna epi na koyako zongi saye awa na Kindulu so na zongi si esima nango semeki ukamata yako meme baba missionnaire mais botiki la ngai liboso na kenena na village na ngai parce ba koko na ngai batiki la ngaba nzete moko na ye makambo tout ça kuna ezali kuna kutili busikiam bango bazaba soba baba mwana sena nga aboti ngara ke ko bomba sena nga quelque part donc kende na yolo bana bango ke ende kuna yake na ko bomba quelque part et j'étais au Congo Brazzaville. Alors muke papa noko milandu mi mbumba akolongwa na Congo Brazzaville 1 an ayena mboka azongi ayena mboka 3 mois azongi bato babane aussi mais pourquoi muta milandu azokena kana Congo Brazzaville tout le temps ayoki yango tango ayoki yango abi apa abali moi asina Congo Brazzaville alo bina bato mboka bino na bali moi asina Congo Brazzaville nazana bana kuna yango nazokena kuna et effectivement noko abala moi asina Congo Brazzaville babota ba jumeau l'un de ses enfants s'appelle Bansimba. Un Tekolo est aux États-Unis, comme américain, il s'appelle aussi Milandu, à Boston, et ainsi de suite. Et à la fin des comptes, le missionnaire va être bossa na makambouana. Mais comme je suis mataki na village na maman, nazako yebisa maman, nazolo taka ndoto mikolo so mbuta yo wanidi ya musinga, il y a un type qui s'appelle yo wanidi ya musinga. Et veut me tuer. Ce que na na moni azola na mbeli yo ko makambo na mboko yo na mokilo yo ifo kufa na yebisa ngo mama ke ko fanda mbuta yo wani musinga kasi tuza famille moko mwana na boti azali mwana na yo tala makambo mbuta yo wani musinga lo bina donc mo moninga ndoke
olingina que funda bino administrateur de territoire que yo kende ko bota na zamba kende ko na lubela Daniel akenda na kimbangu na olingina que funda bino mama abangi asengi pardon mukolo wana na butu akamati ngai ameminga na village moko ezaki mutu moko utaki na Kisasa na butu je crois il s'appelle Nyangi Manyangi kamata mwana kuna na Kisasa il y a un certain Bakana Pierre qui habite sur l'avenue Louisa dans la zone de Kinshasa. Vous allez laisser cet enfant entre c'est mes propres ce qui au komi kuna omoni yete kotika yete et moi soit na meminga yawa et pas mbuta Bakana Pierre et je commençais à rester chez lui. Et tangu tokomi na campus universitaire 69 mutakasavu wa kufi Monseigneur Gilon aliboka matabus ya ba étudiant bolanda cercueil ya kasavu parce que azaki camarade na ngai tulandi cercueil ti na palais de la nation tangu na moni ebembe mutakasavu na leni parce que na yebaki très bien ndeko nanga za kusana ye alo na zongi ti na campus ngai moko tangu na zongi na campus na la vers 3h l'après-midi na la pongi et na zomona ba koko les ancêtres baye ko entouré ngai balobi vakatukiringa nga uvinga na ngavo esikanga nga longwe nga musumu zo remplacer ka place wana et puis à partir du jour wana na bandi ko mona archange mwanda ko na bandi ko mona mbuta kimbango na bandi ko mona ba esprit mususu ba bandi ko yebisa nga makambu abito kasabu bakufi to sacré yo mais kimfumaka tumba ibafa ibamo batumbanga kwa to sacré yo ba vivant sur ba sacré yo banda mosala tango kusala mosala et à ce moment na komaki ko sambela et pas ya bangunza ngai na mbuta Yudi Robert un savant manianga de kasi qui travaille à la NASA aux États-Unis mobutu muto meme yawa biso na tubanda ko sambela pa bangunza ngai na mbuta Yudi te manianga makasi qui travaille à la NASA ngai na ya lemba ba mtu musia bunda ko bayima malemba zako za naselema kufa ngai na mbuta Malozi na mbuta Basilo azana kimpesi tubanda ko sambela atubandi ko sala kingunza ti à un moment donné na yeko fondé bundu dia Congo ba yeko sacré nga leader Congo peuple a yeko voter ngai na comme député donc na mwanda nsemi c'est un homme de science puisque j'ai fait les maths physique chimie c'est un homme de science teinté de spiritualité donc c'est pas un politicien ordinaire comme tous les autres c'est un homme de science teinté de spiritualité. Effectivement, c'est un petit ngunza maniaque. Voilà, je crois avoir répondu à votre question. Des Baluba, dans le monde spirituel, c'est comme ça qu'ils savent. Que sur les leaders de Bakongo, des Baluba, des Bangala, des Baswahili, de toutes les tribus bantoues de l'Afrique centrale qu'on doit rassembler en un seul grand ensemble. Mais, je ne me suis jamais proclamé leader jusqu'à ce que les Bakongo m'ont choisi leader. Le jour où les Bangala, les Baluba, les Baswahili vont aussi me choisir, j'accepterai. Alors je vais devenir leader. Mais na lingi ko wela eloko mon côté, Bakongo basakranga leader na bango. Alors je sais les Bakongo. Mais dans le monde spirituel, ils savent que j'ai une mission qui concerne les Bakongo, les Bangala, les Baluba, tout le monde. Toutes les tribus bantoues de l'Afrique centrale. Différence munene ezali bangunza bakweye na bango etikala moko moko ngunza ya solo atikala moko moko bamusuba zasama bamayuyo na bango batikala moko moko ngai na yebe o batikala ya solo bamusu pouvoir pesa kana bango iselongwa tangu pouvoir elongwe bakomo utia bikila kila na bango ba message ya bokoko. Donc, je ne suis même pas d'accord avec tous les gens qui s'autoproclament Ngunza. Moi, je ne me suis jamais autoproclamé. C'est le monde invisible qui m'a proclamé. C'est tout. Donc, vous constatez que, donc, il suffit de... Il y a beaucoup de fonds Ngunza pour le moment.
Mais je priais à Bandalungo chez Moutalulengo Philemon, à Sinkin, c'était un vrai Ngunza. Et là, j'étais avec Mouta Yudi Robert, Mouta Malosi, Mouta Basilwa, Mama Lemba, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup, tout comme vous avez beaucoup de pasteurs de l'église de réveil qui sont faux, maintenant aussi vous avez beaucoup de Ngunza qui sont faux, mais il y a par-ci, par-là, certains Ngunza qui sont encore vrais. Donc, je suis un Ngunza, mais ne croyez pas que c'est n'importe quel Ngunza. Parce qu'il y a les autres Ngunza, je peux même ne pas les recevoir, ce sont des mailleurs. Mais na yebi, quelqu'un Ngunza ya solo, to sanganaka clandestinement na bango, et to sanga makamana biso salaka. Na sali bundu ya Congo, un certain que ça qu'on appelait Makambila recrute Nkusu. Et quand Nkusu va prendre mes enseignements, il va aller travailler à Silou, à Lukala. Il va rencontrer un maniang appelé Musunga Ngoma. Alors, il a appris tout ce que moi j'avais donné comme livre. J'ai écrit 100 livres, des brochures de 40 pages. 100. Soki Olingi, Luka livre, moko bakomaki, bangona Musunga Ngoma, komba livre, Kakinzambi. Na livre wana suka, baloba, bibliographie. Source est-ce que vous avez dit livre? Donc, un Nkusu, c'est un aventurier. Akopiaki, Makambu, Oyangai, Nkusu n'a rien. Bon, livre. J'ai déjà écrit 100 livres comme ça. Et puis j'ai écrit le livre sacré comme ça. Il y a un autre qui va suivre. Nkusu n'a rien. C'est un petit aventurier qui raconte n'importe quoi. Azo Lukaka Mbongo, on a dit côté du régime, c'est un bon. Nkusu n'a rien. Nkusu n'a rien. Je vous assure, c'était un disciple de Bundakon. Au Moni, il y a certains disciples, tant que Bakangi Bundakon va fonder Barigablo spirituel Nabango pour Nakoluka Mbongo. Ils sont nombreux. Nkusu est l'un de ces gens-là. Nkusu n'a rien. Moi, j'ai écrit déjà 100 livres de 50 à 60 pages. 100. C'est parce qu'on avait fermé Bundakon que j'avais 70. Sinon, je serais arrivé à 300. Et j'ai écrit un gros livre comme ça, appelé Makongo. C'est le livre sacré de la race noire. Mais le Makongo, c'est l'Ancien Testament. Et j'ai encore écrit le Nouveau Testament, qui s'appelle le Makaba. Il est aussi gros comme ça. Ça n'a rien. De la foutaise. Qu'est-ce qu'il connaît, lui? En tout cas, ces derniers temps, beaucoup plus de spiritualité. Vous êtes un député national, donc un politicien. Je me rappelle, nous avions assisté il y a... Je tiens à rectifier. Vous allez rectifier. Vous êtes député national, donc vous êtes un politicien. Et vous m'obligez que je parle plus de politique. Non. Donc je ne dois pas me mêler à l'opposition de mascarade, mais à la vraie opposition. Je ne dois pas trop se mêler à la classe politique congolaise parce qu'elle est médiocre. Cette classe politique congolaise, 50 ans durant, le pays est depuis longtemps, depuis 50 ans, est indépendant. Qu'est-ce que cette classe a fabriqué? Rien. Mais qui a donné le pouvoir à cette classe politique de prendre le peuple en otage et de le faire souffrir? Donc, vous allez poser votre question, mais moi j'ai reçu des ordres du monde spirituel. Je dois plus craindre Dieu et les grands esprits qui m'ont confié leur mission que non, vous êtes député, donc vous êtes politicien, vous devez plus faire de la foutaise. Les opposants que vous voyez, mais certains opposants sont seulement déjà de l'AMP. La Belgique a dit, pourquoi la Belgique veut me tuer? Les politiciens belges sont réunis, ils ont dit ceci, c'est nous qui avons placé le régime au pouvoir au Congo. Tous les opposants là-bas sont des faux opposants. Le seul vrai opposant, c'est Némoine Nassemi. Nous l'avons appelé, lui Michel m'avait un jour appelé, d'aller à Bruxelles, il arrive, pour qu'on puisse me corrompre. On a donné de l'argent, moi aussi je ne peux me donner de l'argent. J'ai refusé. Nous l'avons appelé, il a refusé. Ce type va nous faire de l'ombre. Or, en 40-45, quand Hitler avait détruit toute l'Europe, la Belgique a été vite reconstruite grâce aux richesses du Congo belge. Comme il y a une crise en Europe, nous avons placé un régime au pouvoir qui devra nous permettre de piller de nouveau le Congo.
il y a 20 sociétés multinationales belges qui pillent les coltans au Kivu. Je vais m'arrêter seulement là-bas. Mais, de tous ceux qui font l'opposition au Congo, c'est de la fausse opposition. Le seul vraie personne qui fait l'opposition, c'est Némoine Dassemi. Il a refusé de venir ici, il doit mourir. C'est comme ça que dernièrement, en décembre, janvier, avec des troubles ici, tentative de me tuer. Les Angolais même sont venus pour me tuer. C'est pourquoi ils sont venus ici pour vouloir me tuer. Parce que la Belgique a dit que c'est la fausse opposition qu'il y a dans ce pays. Le seul vrai opposant, c'est Némoine Dassemi. C'est pas moi qui ai dit ça. Et vous allez comprendre pourquoi les Belges m'en veulent. Continue. Donc, j'ai voulu que vous rectifiez. Vous savez, mon frère, les esprits supérieurs me donnent un travail, Dieu me donne un travail, et puis je me fais par ma volonté député. Et vous voulez que je me comporte plus en député que faire leur volonté. Non, moi je veux plus faire leur volonté que me comporter en député, parce que dans le temps, j'allais dans les réunions de l'opposition et puis j'ai été déçu. J'ai écouté les gens de l'AMP de la foutaise. Et je me dis, je suis Dieu, je suis les esprits. Les Bakongo, monde sacré, leader, je sers les Bakongo. Le jour où les gens de ce pays vont me donner des responsabilités, je le ferai, mais je ne cherche rien. Si vous me confiez une mission et que je l'accepte, je le fais. Mais si j'ai été pharaon en Égypte, plusieurs fois j'ai été roi en Banza, je suis fatigué d'être chef. Mais ce que vous pensez la mission, là c'est autre chose. De peur qu'on dise non-assistance des peuples en danger. Le peuple t'a confié le travail, tu l'as refusé, non-assistance des peuples en danger. Ça se dit aussi dans le ciel. Alors, si le peuple congolais me confie une mission, je serai obligé de le faire. Avec efficacité et fermeté. Mais si le peuple congolais ne me confie pas, je suis fatigué d'être chef. Les Bakongo m'ont déjà confié leader du peuple congo. Je cherche les Bakongo. Ok, vous pouvez poser votre question. J'ai seulement voulu que vous trouviez la différence entre la mission que me confient les esprits et mes ambitions personnelles qui m'ont conduit à devenir député. Dans le monde spirituel, nous sommes à l'ère du Verseau. Je voulais aller tenir une conférence sur l'ère du Verseau au campus à l'université. Le gouvernement interdit. Donc l'ère du Verseau aussi, vous ne le connaissez pas. Dans le monde spirituel, on dit que à l'ère du Verseau, les grands êtres ont pris la décision d'élever un pays de race noire au rang de grandes puissances mondiales. Mais quand ils ont regardé ce pays à élever, ils ne l'ont pas trouvé et ils ont dit: nous prenons toute l'Afrique centrale. Donc ça doit devenir un seul pays. L'union d'intimatie. Tu vois? Et ce qui fait que... c'est ça le problème. Bon, vous prenez l'union d'intimatie et tous les pays doivent être regroupés. Vous savez, quand nous avons prôné l'indépendance en 1959, tout le monde n'était pas d'accord. Mais maintenant, vous vous battez pour être au pouvoir. L'union d'intimatie, je le prends pour le moment. Pour vous, c'est de l'utopie. Mais moi, je m'attiens au monde spirituel. Ça pourra prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans. L'union d'intimatie va pousser. Qui vous êtes pour vous opposer aux grands esprits? Sinon, des cancrés là qu'on peut écraser. L'union d'intimatie, je ne vous dis pas que c'est demain. Ça pourra commencer demain. Ça pourra commencer dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. L'union d'intimatie, c'est une décision du monde spirituel. Bon, votre point de vue sur les découpages territoriaux, certaines provinces doivent être démembrées. Or, vous avez 2 enfants ou 3 enfants et vous êtes incapable de les nourrir. Et vous allez encore prendre 50 enfants chez vos neveux, chez vos patati patata. C'est pas logique. Dans la Constitution, il est dit que 40% des recettes d'une province doivent revenir à la province. Et les provinces n'ont jamais reçu leurs 40%. Tout l'argent vient au gouvernement central. Oh, Mbongo ezali mouké. Mbongo ezali mouké. Mais pourquoi maintenant vous avez découpé encore?
pour créer plusieurs assemblées provinciales encore, pour créer. Je suis à la fois, vous savez, le Congo belge, c'est 80 fois la Belgique. Et la Belgique a 9 provinces. Donc le Congo belge devrait avoir 720 provinces. Kasavubu a dit, au lieu de 720 provinces, on va diviser les anciennes provinces par 4 et nous aurons 24 provinces. Et vous avez dit, ce sont les provinciettes que Kasavubu a créées. Vous avez combattu ça. Mobutu a tout réunifié et vous étiez content. Maintenant, vous voulez recouper, plus même que Kasavubu, malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Je pense qu'on peut s'arrêter là-bas. Je pense que l'essentiel a été dit. Je vous remercie. Le discours que j'ai lu ici est ici. C'est un régime qui ne fait que tuer par des poisons, par les armes. Et c'est pourquoi moi je prends de la distance à leur égard. Mais moi je voudrais conseiller tout noir que je rencontre. Parce qu'au cours de cette ère du Verseau, les grands êtres dans le monde spirituel ont regardé la race noire et banni pour ça et le